Seigneur notre Dieu, merci. Bonjour, bonsoir, Nabandeko Balandi Nyonso ya Voice TV officiel. Topesi bino mbote na kombo na Yesu. J'espère que bino nyonso boza bien. Lelo toye lisusu na recette na biso. Tozo sala épinard na makayabu. Pona ko réaliser recette na biso, toza vraiment na besoin ya épinard, toza na besoin ya makayabu. Toza na besoin ya poivron. Poivron koki ko salela n'importe quel poivron oyo lingi, couleur nyonso oyo lingi. Toza na besoin ya ndembi. Toza na besoin ya ail, na osela ail ya poudre. Toza na besoin ya tomate. Tomate nanga déjà na fungola ki na tiaki awa. Toza na besoin ya matungulu na kotia pe na solo na ngai. Donc biloko o nga naza nango besoin yango wana. Na tokutani mwa muke anatanda na zwa kikalungu na ngana tia na moto pona tobanda kokalinga makayabu na biso. Ok, tokutani. Oui, bandeko na ngai wana totiaki deja mafuta na biso ezwi moto, tokobana na kokalinga oyo ezali makayabu na biso. Mafuta nange chauffe makasi na longola mwa muke na moto. Na bana na kokalinga oyo ezali makayabu. Tokanga na makayabu. Toko makayabu ekalingama tokutani. Oui, bandeko wana anatanda tozozela makayabu na biso ezokalingama na bando bongisa oyo ezali bepice nanga oyo eza poivron nanga na ponaki ya couleur ya rouge na obanda kobongisa bepice nanga po toganye temps. Okoki kotia nde nalobaki liboso, okoki kozwa couleur nyonso oyo osepeli nango. Nga na poni ya couleur ya rouge. Na poni ya couleur ya rouge nazokata mpona okende kosangisa na ntango osala sauce nanga na kotia yango na kati. Eza bongo te tozolamba. Merci beaucoup na bandeko na nga nyonso bozozwa temps na bino mpona kolanda ba video na biso. Nazo remercier bino, nzamba pambola bino. Bongo te Gisèle Mukuka. Eza bongo te Gisèle Mukuka. Nzamba pambola yo, abakisela yo ebele. Clarence Manonge. Tozokata poivron na biso. Mbote na yo bisika ozali Clarence Manonge. Toza na kata cuisine tozolamba. Tokata tokutani anatanda na sisa kobongisa bepice nanga nyonso. Merci beaucoup bandeko. Oui, bandeko na ngai wana tosisi kokalinga oyo ezalaki makayabu na biso. Totie deja mafuta na biso na moto. Tozobanda sikoyo kotia ba épices na biso. Tobandi na banda toujours na matungulu na nga. Mafuta eza moto na obalula matungulu abaloli mukie. Na tie oyo ezali poivron na nga po yango mpe ezala mwa makasi mukie. Na baloli tozobalula tosasire ke elembi. Na kotia pe oyo eza tomate, me na kotia tomate mingi te po ba poivron nanga oyo eza rouge. Nalingi te nini nanga ezala rouge makasi. Nalingi sauce nanga ezala rouge makasi te. Nalingi sauce nanga ezala rouge makasi te. Tozobalula kaka mpona ba poivron na biso elemba mwa mukie.
tozobalola. Merci beaucoup na yo pe tata Yvonne Manonge place ozali bambote na yo nzambe abatela yo nyonso ya yo eza malamu papa tata Yvonne Manonge mbote na yo yango wana biso atolamba tozela kaka poivron na biso elemba mwa mokie bongo nde eza boye tout comme mpo kootya tomate tout comme mpo kokino kotya tomate te mpo ndenge poivron ya rouge oyo remplaça pe mo tomate so oza na besoin ya kosalela tomate te okokino mpe kosalela poivron rouge oyo mais nga na otya tomate na otya mingi te kaka mokie na otya mokie kaka po epesa mwa esala mwa jar na otya mwa mokie mais so olingi na ote okokino mpe kotya te nga mo mpe na tyaka na nga te tellement ndenge nalingaka kokangama kaka na façon moko te ya kolamba ndenge nalingaka kochange mwa baméthode ya kolambela mo mpe na tyaka na ngai tomate te mais lelo na préféré kotya tomate na ngai yango oyo okuta eleki nango ebele natiki ndambu tokutani anatanda totika tomate na biso na bapoiron oyo na matungulu elemba tokutani bandeko. Merci beaucoup. Oui bandeko na nga wana bomoni poivron na nga matungulu na nga na tomate na nga elembi tozotya sikoyo épinard na biso épinard yango oyo tozobaka épinard tobaloli makayabu tokotya yango sikoyo te parce que makayabu nde boyebi makayabu ezala nango makasi te so totya yango sikoyo ekopanzana mingi na nzungu donc totye épinard tobakisi ndembi na biso tobakisi pe ai na biso ya poussière nde tolobaki bomeka bamama bomeka boza desi te kolamba eza nango te soki moto aolamba boye nde elakisi ke ye nde ayebi tokoki mpe komeka kochange bafaçon ya kolamba oliokangama kaka na gu moko na ndaku papa liaka kaka mesana na gu moko mo mpe ezala bien te okoki mpe kochange façon ya kolamba eloko wana olambaka yango boye ochange mpe bomeki mpe na gu eloko wana kaka moko me ebimi gu mosusu esalaka mpe bien kaka te banda bokangama kaka na façon moko wana fo kochangeaka bagu ngai épinard boye nakozalaka épinard boye me na olamba ngo na bafaçon ebele tozochange goût donc totye boye nakotika yango etoka ndambu après wana nde nakoya kobakisa oyo ezali solo na nga mpo nalingi mpe te solo na nga ekoma potopoto na nzungu ebunga te natiki yango nazofinika yango tokutani na nsima. Merci beaucoup bandeko na nga wana na matya caméra épinard na biso yango oyo ezokontinue kokalingama natikaki yango ekalingama na ba matungulu poivron ndembi na ai wana natyaki nazobakisa oyo ezali mai mpona sikoyo etoka mpona etoka nabakisi mai na kotika yango etoka nazwi mpe solo na nga natye solo eza nango ebele te mwa ndambu natiki yango sikoyo etoka nazofinika yango naotika yango etoka tokutani ntango na kozonga mpona kobakisa makayabu. Merci beaucoup. Merci bandeko na nga wana tozongi mpona toya kotala nzungu na biso totika na moto bomoni ndenge ezotoka na kobakisa oyo ezali 2 cube magie na ngai yango oyo cube magie simple raison ezali na kobakisa na otya nanu boye mpo makayabu toyebi biso nyonso makayabu ezalaka na mungwa
mpona koboya kotia mungu ebele na biloko mpona baraison ya basante. Biso nyonso toyebi mungu ebele na nzoto eza vraiment malamu te, nde nalobaki nafinaka toujours kibe na ngai mpona boya kotia mobimba mpo moto mosusu akoki kokende kolia kibe epatani bien te na kati ya biloko ekozala malamu te. tobaloli biloko na biso bomone eza kitoko makasi. Sikoyo tozotia makayabu na biso ekalingamaki bien, totie yango na kati ekotoka lisusu mingi te, po soki otiki yango etoka mingi makayabu ekolemba makasi ekozala vraiment bien te. Ndenge eza boye recette oyo okoki kosala yango na mbisi ya kokauka, nde biso nyonso toyebi okoki kosala yango na mbisi ya kokauka, okoki kosala yango na makayabu ndenge nga na tie boye. Makayabu okoki kosala pe nde toyebi makayabu, surtout na makayabu ya kisangani vraiment ezalaka kitoko. Soki oza na makayabu ya kisangani okoki kosala na makayabu ya kisangani ezalaka kitoko, okoki kosala yango pe na mbisi ya kokauka, donc eza kitoko makasi. Natiki biloko na ngai etoka lisusu mokie, tokutani na mbala ya nsima tokutani tant tokopresente biloko na biso na mesa. Merci beaucoup Iget Nyembo na kati ya Paris wana, mwasi ya papa Talos Emanonge, mama na Enzo na Alexandra biloko yango ya ngoyo ka ndenge olingaka ti. Donc totiki yango etoka lisusu mokie, tozofinika yango tokozonga. Merci beaucoup. Oui, merci beaucoup na bandeko. Recette na biso yango oyo ebeli, eza yango facile à kosala, eza très simple, eza yango compliqué te. Vraiment so bomeki bozala desi te, eza kitoko mingi. Ndenge eza boye okoki kolia yango na kwanga, okoki kolia yango na makemba, so olinga makemba, okoki kolia yango na fufu. Biso lelo tokolia yango na kwanga. En tout cas eza yango simple, bomeka bokozala desi te. Ndenge tolobaka toujours ba remarque, ba suggestion, toza nango besoin pona toyeba kobongisa kote oyo tozosala bien te. Merci beaucoup na bino nyonso bozozwa temps na bino pona kolanda ba video na biso. Nzambe apambola bino, abakisela bino oyo ezangi. Merci beaucoup, tokutani na mbala ya nsima. Bye bye. Oh Seigneur notre Dieu, merci.